Liker, partager, aimer, s'abonner aux nouvelles, nouveau plutôt, abonner na biso, si vous posez nouvelle, s'abonner quand ça biso peut bien, landa biso peut na clé média télévision, ici ko wapi toto irano, enfin télévision yangwana. Toko beta c'était parce que boye baraté. Oh to ye baraté toto irano télévision zaka wapi clé média télévision zawana. Maman Sandrine balobi babaku bakabwana kara. Eza mwamba lelo te. Na lobi. Babaku bakabwana kala même na ba fanatique. Nga baki na obomba te. Na omekotu na likambo. Oh ba el Paris na ba el suki nini. Ata na Paris wana kaka ata na Europe wana kaka ba el boy na ba el boy basalaka. Est-ce que c'est vrai? Na pondon par yo ni yo bi obomba te. Yo nde loba te. Tenga ni na yuka ki na yuka ki babaku kupena baka de suki deux parties. Non, j'ai pas eu le temps d'observer cela. Na eu temps qu'observer biloko wana te. Ngai live a muninga nyonso to sala na kotaka. Na kotaka. Eloko epesaka biso pasi lisusu ezande nini. Yo kozala osali émission mo boye. Abonné moko amemi yango ake ko déformer. Mutu ba pesi pe peut-être à contrôler te yé pas bandi, a bandi kamba mo mabe. So tozozwa o banaliser no bité na boyi. Te boti ko sala bom. Na mona on pe na ba live bandi ko pe belé. Bo luka bo chabiso na kati embrouillement. Ce n'est pas bien. Boti ko panza biso ngalo na ko longa pe Kinshasa na kefa na pe na ndako mère de Jimo. Voilà. Na ko longa pe na Kinshasa, na kefa na pe na ndako chroniqueur mo pe ya famille Bota. Pourquoi on lobi bongo? Zelanga na yebisa yo. Ngala linga hypocrisie. Zelanga na yebiso. Pourquoi on lobi yango? Yo ko fa pas de mais. Zelanga na yebiso azana potote. Sankara lobini na che estria na pananga lilo. Sankara de kunta lobini. Abinga na ofinga JB. Blaise élément ofinga Wera. Mais Blaise avant nda kumona na Seguin. Ye Sankara kinda bafanda baliaka. C'est business. Omoni yango na loba tanto sa makambo. To sala ngo bien. OK. Salango bien. Ça c'est bien. Osomona abonné azana pouvoir te ya ko kabola biso. Abonné biso pe to zala pe na légèreté te zela. Babenga ngoni ni. Lolendo pété hein. Lolendo pété devant baninga. En tout cas biso na yo danger te, bako reprocher yo te, bako voilà. Reproche za mabete, muso so yo reproche au fingo. Voilà. Ezape kitoko to finga empoigné. Na sali netini. Mutu so banda abanjo pa bien maman Sandrine bonjour na suka nga fingi yo. Poigné. Kitoko te. Voilà. So nazala musala na luba. To profiter to luba makambo so Si. Nazala so nazala musala de fa na so na sali émission na ndako na bi na ke déjà muto benga peut-être na komisko el kuna. Mona épée ça passe. Mais na sala effort na répondre. Na respecta ka abonné, na respecta ka fan, na respecta ba tunyo. Ata na yoki voice note ba suka suka. Na suka ka na yoka. Ko kabwana el Kinshasa el nini boye te. OK. Babilo kwa na penza ezaki to côté ya bien te au moins point na beza bien te bakanga pe baninga na biso ati omona ka bato poto on sala live nini comme non ni cagnotte bakokisi pe mbongo basali pe makelele ngambo wana pe bongo babangi pe moninga pasali ni abimi tozonga na bomoko esa bien o kaya mobe o bato ba bwaka bambwakela wana biloko na okipa ba abonné bato bakoma kobwaka na bambwakela na ba émission bato bazo sala ngo bati o ngana ki koloba yango wana tangi ko tambula sika tika ba mauvaise habitude bazo sala ngo basa nini batika voilà o bato Congo balingaka baninga msuba na poto te koswana wana esila toza bana mikiti na kati na biso nyonso mwana 20 ans aza penza te toza na bana Zapine mon papa chéri, mon papa chéri, vous voyez pas boy. Au réseau ne pas l'homme, aux solution. Bon, ce qu'on a point de recours solution te. Totika. OK. Totika. Ngalo ba leso na nyati poto liboso na kena ndaka ese de Panama. Fona ko moni nanu. Oh. Na lo wasana kena na moni nanu. Yaza kala ngwana. Kena moni nanu. Omona ba pembe na yaza kala ba lèvre jaune wana. Ba pinesse. Ba nini ese na kati ya live. Mutu mo so alobe nini esa tombo ki na katele neso tondo sekaye c'est obino oyo pas Afrique du Sud occupé na maman pourquoi pas OK mon maman na ki bona pe maman international mais ngana pa Eric Jenga na ki na lie pa Eric Jenga na moni Blessing na moni papa na Blessing na ki pa maman Nela Nathalie na Leki c'est la famille on est vraiment ensemble pour na nini
et ça biso bien comment to vani to mettre masolo c'est comment le baka santé pour le baka boy et ça bongo c'est la famille siko yoka songi tonto yirano émission qui na on aussi là na nyonso est-ce que président Joshua kokisaka posa peut-être mwana ngote mwana ngona ni botika président Joshua vana naye tika président Joshua vana président Joshua mabete posa ka papa soki eza sikoyo ye monde ayeba ye mo payeba asa pe mutu na famille osomona mutu musu pa kozala asengi na ko blaguer président to liate na cadre wana mutu musu pa ka kosenga na arrogance na ko gangela il faut kaka donc et as président soka monique na ko kabela bango loko akabeli bango mais ça comme loso au bidon huile les amis bundeli kaka te bundeli des personnes les kanango c'est les mukolo moko bona neza 2 jours 3 jours te aka mukolo moko te bundeli des personnes na lambi na ndako est na liaki na liate na zota ta o liate na Amerika ni nanga momi baleza ki na meli nanga na fandi nanga mais en tout cas franchement ezaki comme ambiance ezaki pe ambiance les c'est la famille kosenga eza mabete ekoleka pe na cadre ya famille eza normal tokona nini ndeko yango te asatandaki pe te kokoma boye parce que ayebiki ya makambo mike toloba yango bakoka nzala azaka te ya salita aka te moto apauvre awa aza te bandeko s'il vous plaît yango tosengaka ntango okomelaka mai en plus banzaka pe soki okabi koki kobeta lisolo te ezala bon so mpe moninga asengi yo opesi ye osukisi entre bino mibale tozalaka loyal na vie voilà. Merci beaucoup maman Sandrine. Maman moko abenga nga na tongo na otanga kombo te alobi mingi na yoki epesinga na pongi ti na lamuki azoloba na lali na lamuki ti na bi oh maman si solo bate maman na lobi na ngai tonto Irano na boyi te boza bandeko na biso mais botala pe na ngambo ya mams est-ce que koko zala te ki ba proche pe ya mams bazokabola bino parce que bino bozora ta kokuta na mams pembeni te na bengaka mams nakutana na mams te nayaka na propre volonté na nga mais bato bazwaka te kozala na mams conseil nini bapesaka mams oyo tobengaka mingi baproche ya mams est ce que koza mpe bango te moto baza parmi bato bazocréer mpe mwa séparation. Merci non pour la question, c'est vraiment une très belle question. So tout dans ta question bene bandelinga za kitoko mais ils ont un problème te bato ba tala biso batala kaka ba proche à mams ba kabola biso et wana ce comme lokola biso to komi ti na pouvoir ya koyeba ba relation mams ba connaissance na ye ba proche na ye ba proche à mams ba kabola biso ba chroniqueur c'est trop dire mams parce qu'en vrai dire mutu mutazapi na mutu na ye atolobango donc ni malembe mams généralité mais bato pe bazana mutu na ye soki boye boye na ye bakoma ba pire bazalaka mais azaka pe proche à mams en aucun jour abima a télémi na télévision soit à salata abi lelo vraiment na 15 minutes na expliquer bino lelo na lo baboye à part ngai so bolembi olobilanga bolobeli proche na nga oyo bolobela pe obolobela o elle nous a jamais présenté proche mo yaye altikala ko l'acception proche na été ozomona mams en tout cas altikala ko l'acception proche na été azamutu ndenga pe na za ba relation na ba proche na nga ndepe yo za ba proche na nde ba ba so ba proche na ba mutu na mutu kaka yebake camarade nga Sandrine aza star par exemple camarade nga mams si la bisalu aza star nga na za proche na ye na yeba na za na ba limite anokota te po esala nini e bombarder te exploser te na cadre wana esala pe bien po mams ya ko le fait que o proche na aloba te sauf na nde tosala mosala oyo eza na bandeko mpe mosu bayaka en tout cas ngai na mams vraiment tokoma famille ngai na mams ko tika tozalaka ne bien ayebisi no yo bongo elobi te ke parce que moto ayebisi yo bongo mbala moko yo bandi kutu ye moto alobai nanga bongo ye vraiment nde aza wana elie mams elie ye te ozobatela mpe moninga wana te obatela mpe mams te omoni mams déjà so otali ye bomonake c'est une dame oyo alingaka vivre na kati ya discrétion mo ebele alingaka asa eloko nimba mo ebimi alingaka te na ebimi te déjà eya kolubama azalaka moto amatala na mpenza te koloba lisu ke proche moko moko mams akomi na mutu ne moko nayebi na ngango te
nayebi yango te OK neti nani akóma na moto mpo moto yango aza mpe star nayebi te batiele mpe mopepe nde totielaka mame tofula bafilme banini nayebi te proche ya mame seya ndeni eya kaka biso nyonso tobénéficie kaka na mopepa ngo moto wana eza motu nyonso aza kaka danger na kwe na ye nga soki nani aza te nani azali tokokota mozindo te pour ne pas citer les gens issus nakoloba nyonso me nakotanga bakombo te mpo naza mie place akotanga bakombo te mais du moins eza na dage olobaka so moni mwana susu akotonda akoloba mingi akotya makelele esiki mama naza na se eza na bato mosusu alobelaka sila peut-être me akoyeba peke te à travers kolobela sila naza na moto azaka proche ya mams soki ke nasali même bêtise nanga aoprotege nga wana eza entre parenthèses na sens wana naolobelaki baproche mosusu ya mams bakodecevoir ye mpe peut-être na collaboration oyo aza nango à travers ya bandeko na ye. Là moi je ne sais pas alors lokola toza biso na fin de l'année tokota ne ya sika nga na olance ka message na biso nyonso motu na motu agarde ka place na ye ayebake nga na melimitaka awa ezala bien naza ayant droit ya mams nga naza numéro 00 ya mams nga naza boye te toza ne na boye mais oyo eza carrière na ye mosala na ye na suka awa ezala esunga mpe alors nga déjà na jeta bafleur na baproche wana nayeba bango te nabwakela bango bafleur parce que pourquoi ebele mpe basutenaka biso ovanda boye des fois toyoka koma mama zozo na kati ya inde namona te tosokola te me toyoka mpe baninga biso mosusu te mazozo akabelenga mazozo afutelenga ndako mazozo aselenga boye aza pembeni ya mams ozomona eza modele wana mazozo mpe ntinda aza pembeni ya mams ana balimiti na ye akota na bilanga mams te ya mpona osala boye te donc baza ebele na motuka ye baninga osala bameilleur vi na baproche nyonso ya mams nayebi te bakozala intérêt nini mpo baya bakabula bachroniqueur bakozala intérêt nini baya na moto akoma na chroniqueur na ye te je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Merci beaucoup, Maman Sandrine. Maman Sa, Yassana Biso, analyse Bolingara Mingi. Analyse en tout cas, bon, c'est bien Biso parce que 2025, ça va barder. Style Moro Zali, Toroya Nangoya Sika. To dévoiler nos sautés pour Badong, le soit comme Soto Lobilika, Moko Boy, Bakimi Mbango. Basala analyse soto lobi boy bazongi mbango basala analyse en tout cas bon c'est bien biso bon toza on a toujours na Sandrine TV et si que Clé Média Télévision liker partager maman Sandrine aussi ici mais ni solo pe Chirika ko le kanga boité ni solo Chirika et ko le kanga boité osaka déjà analyse moko na félicita ko makasi na satango vraiment zaki analyse moko intelligente parce que ochaki batunyo so kimia tokondana Chirika bamusu babaki déjà boye mais yo yaki ko éclairci que non aza muta zaki déjà ko sa analyse moko avant que aza netre ko présenter ba analyse na ye pour ne pas donner la position mais aujourd'hui tellement gaza engagé il faut azana ba limite tango sa analyse na ye bake et awana comme déjà employé et sika moko boye nazala na ba limite ya kosala bamusala na ngai mpo bato ebele bakondanaka ye tout consort mais lelo likambo ya Chirika epeli su moto na likambo ya poison ya mams ke non Chirika ayebaki tout consort bato ebele barejete mpena Chirika basepeli te na arte Chirika tandis que barejete ye mais tomoni lettre moko officiel te mpona koloba ke Chirika azofaire partie sous na SBT jusqu'à preuve du contraire tokota 2025 totikali komona yango te en clair, en image, ou soit na photo moko boba posté que non Chirika zo fait partie sous la SBT. Parce que biso nous toyebe on gaza comme script na kati SB. Est-ce que etikali question mark to lo baizande tineni. Chirika era ki na kati SB, c'est biso pe lettre. Ba komela biso. Ah non. Kasi. Ande to yoka ka sangwa ye na SB to ka pe sango ya ki to azali. Oui, tout peut arriver. OK. Nde bato bayaka nde mpe moto akokende na ye lettre ani soki moto aye ko place mese basali moto basatomona yango ta d'habitude biloko wana vraiment ezalaka te analyse ya Chirika ka nga motema nasalaka bato mpe basalaka meme adreso bana poto baexplikaka bamakambo Chirika aza moto oyo abanda bastyle na ye alobelaka nde bato nyonso alobelaka belle vue alobelaka sila alobelaka ko bombale me nga ntango nayaki nayebisi ye nga bi tonto Chirika asala effort ya kosangisa pour que ozalaka limité te kota pa Cardozo zwa Jérémy zwa Kevin Sidney zwa Mimi Kabeya mona pa salaka zwa bandeko kotisaka biloko kotisaka na yo
15 20 voire même na pesa epé ba nini ba idée wana na ngam na pesa ka mais chose grave vraiment mon abonné komeli na commentaire hein moi ça dit peine perdue d'accord shirika déposer lettre nini yo kutu mutu mupandisango yebi te mais abona yebi ngala benga blabo masolo ya kati veut dire asa au courant ya makambo wana yebo nda yebi po ngana yebi na ngate moyena ya koloba biloko bongo ezate elongi ozomona na omiko nyonso ba ko kanganga ba ko bimisa ke ya ko bimisa des arabiens te ya ko vano bimisa preuve o eza na preuve te en tout cas ils a bien te tonton shirika sortie médiatique na ye. Et c'est pas ça qui bah tu n'y sorti parce que ça qui d'accord t'es nango mais après un temps tu vendre tu peux ça qui peut ba conseil sous parce que finga maki après ce moto ko baté omoni beta kakara so ba finga pe biso et ça moté me soa ka monde to ka kolobana ke kolobate e boko so ko mona ka ko koloba o ki no kanda o koloba pour répondre aux commentaires to mona ka o ko répondre na commentaire et ça la pas si o cholo ba yo mokwani bato ebele banani bato baza makasi ya kodestabilize shirika bato basakali ne eza yango kaka bafaux compte kande ye basakali na esprit na ye eye mpe na internet ezwi mpe mopepe parce que biso ovandaka na mopepe bo eskize nga j'ai beaucoup parlé yandi wana kufi échange komi nani yo yandi mosi eke na bongo mais pourtant yandi mosi azali konzamba olobaki akufa akokende na ye tout bonnement. Donc ezala ndenge wana ko kita bino ba artiste bozalana ko mesana oza mwana suka na ndako me awa micha ya liboso o eza YouTube micha vraiment aîné de la famille na kati ya YouTube cerveau basila akoyi sabino on a soki 3e soki 4e mais koto asa aîné de la famille ngape koto na za aîné ya Miss Loso asa 13e koto yaya liboso donc yo ndevandi ça donc aso ebi acha donc aso wana ndebo mona ki wana azako taba yana baba mbinga basi na azako ta suka mais awa né de la famille donc supporter ma finga et quotidien ça les qui ça quand dans shirika ça fait combien de jours on est sous ndenga ya kate ata 10 minutes ata 15 ton shirika zonga viens faire ton travail sens-toi libre beta kara au 2027 au kota asande ko mobile na lobaki l'autre fois ninga sa babilo ne za bato msuba sepela te amone boye e sale mutema pasi Sherika biso beto artiste ton ba abonné te azaki na quelques abonnés lela comme 11 000 OK 12 000 et c'est payé ça batuté donc ça bongo hein omoni si la ana porté parole te oya koloba abimba loba abenga na yo ni na yo côté musubi babengani gesho so babengani porte parole abengani faut te comprendre mais bobenga shirika panani c'est ça à moins que yo monde to lemba ino sila mais sila za na problème moto vraiment voilà. Merci beaucoup to silisi pour la moko lelo to lobi o ezali bilei na biso ya mikolo ya feti tole yango na kimia tole yango na kimia donc o to ko fêter na yango yo makambo eza moebele mama Sandrine namoni ekopesa biso pasi tokokende ngo molai pendant une bofete nango oyo ezali oyo mosuni akolela luka loso soki bato akwanga mpe balela ngo kaka en tout cas message ya suka ezali SB eza na basurprise ebele tomoni déjà film esili tosatendre kaka ke makambo abi ezali mamsa aza awa na yengoma Kinshasa tomonaki déjà arrivé na ye toyebi te nini azoprépare bato bazokanisa SB panzani bamosusu babo soki boye na boye wana nde makanisi na bino moto abombami aleki na mayele mais namoni na ngambo mosusu bandeko basepeli makasi bazocélébrer plutôt boye ya mwana nzambe awuti na elo kwa nditi Jésus côté na Bethlehem babokele mandala nati babokele maputa na se ba mama basepeli papa ele en fait awuti poto ayi na boki batandi mandala na se papa ele notre cordon bayambi makasi bela yambi makasi basepeli mona koli mona pa komo kozwa pepo grâce à bavia baninga ya ba voisin. En tout cas, il s'est fier na Jérémy ou Aza comme ils sont fiers à Jérémy. Et pendant tout ce temps là, est-ce que on va yamba papa là? Papa c'est là ba valeur à voir. Omoni
bato bayakaka kotumbola bato souffler gâteau mpona bozongi ya papa Alain basouffler gâteau. Félicitations à papa Alain honoré. Jérémy soki baosala yango ke bachrétien Jérémy soit basala so mpe ndeni baminimize Jérémy. D'ailleurs Jérémy azocompte 100 000 abonnés. azweli yango mpe eloko wana bazwaka trophée. Korta mpenza ye mo alobi so omoni mokolo aoluka bwakelanga bajeton akenda nse ya mokolo azoba bose comporter lokwa mikolo tokenda ane mosusu. Papa Alain Jérémy ayebaki valeur ya papa Alain. C'est pourquoi alobaki te na faire déplacer na sepelisa ye votre cordon va na bino pendant combien de temps? Votre cordon il a bénéficié na grâce côté pe ya Jérémy. C'est ça. So boyo sa ba vidéo mo ke peut-être po bo chrétien bato bo ke na so ende nini peut-être que vous appelez Sony to lo bango clair eza Sony pasa lo kaneti notre cordon ya Sony keto na kati po to yebani ya mambo eza peut-être walo kaka basa isa papa lenje kizenge ba binisa ba sale bilo mo ba film nini ngazo ngana mituna film nini obo ngo jouer ce papa Alain o a joué na Turquie to a joué na soki wa c'est quoi ne ba opesa e valeur nani après c'est quoi importance pour Jérémy, pour à Jérémy. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué biloko yo. Mais 30e anniversaire ya maman Topeko le balelo détini, maman Topeko 30 ans. Yani anniversaire. D'âge. OK, 30 ans net. Mais fait habiller 55 ans. Et bon à cause te bo tala elongité. C'est la comédie te ozo ça. Comédie ndeni. Bo mtalobi 55 ans ngolongo tchai combien? Il habillé 55 ans. Ngo bakse combien? Eh, stupéfait, pardon, je suis capté. Tu vas la vendre. Voilà. Ça est aussi ces missions, bah dédicace na batutu balandi yo, soki pe ba programme ezali pour babi Sanin TV mambo sigezoya. En tout cas, Sanin TV programme eza nango vraiment te 2025 to ko tonka na ngolo nzambe to saka makamba bien, to se pelisana, to se soutenir, nazaka reconnaissante. Surtout na babone nanga grâce à bino tozo matane tozo matape boye ba meilleur vœu na ba chroniqueuse nyonso ya SB longola kanda bwaka longola jalousie bwaka longola piki bwaka so ba pik to bandanga ta na juin les bandeli anete tous en nob exemplaire et ça bien ba na ba artiste nyonso ba mbote belé grâce à ba artiste nde to rapper ba sujet donc nzamba bomba bino mo côté ala na mabele mo côté libulu ozala na poto saka musala to accompagner bino en bien ou en mal to sera toujours na bino merveille na mams silabisalu on t'aime beaucoup poison eza nango te eloko eza nango te elle va bien famille bisalu bato pesi bino pe mbote na TikTok ba TikToker nyonso ba soutenir mams to pesi bino mbote ba TikToker nyonso ba kata biso ba tiaka biso kuna po esala pe bien na ba compte na bango to pesi bango penza mbote bato ba kata biso pata na ba WhatsApp na bango bato ba partager biso to pesi bino vraiment mbote on est ensemble ma finga to ko assumer ba appréciation to ko assumer. On est vraiment ensemble. Merci beaucoup, maman Sandrine. Merci beaucoup, nos fanatiques qui nous sont biso. Surtout, batu balingaka to sala analyse ya batu ya maili boy. To solika famille. Aiza manda kwa batu. Koya ko chama lobate soki ezanda kuna binote. Koya ko chama lobate ko créer pe faux compte ndeti ngayo. Na lobaki yango bien 2025. Atape to soigner. Ya bino badongolo misu nini? Makamna biso ti. Tout soin makamna biso ben compréhension na biso bino boy la ngombango bozi oké baba sondi so na loba yango 2025 na koya na pareil ozo détecter ba faux compte oya ko mekaka koya na ba faux compte na ye tonto irano est là pour na ko régler ba compte ya ba tout ah voilà en tout cas merci beaucoup na sponsor na ngai mama Kati Kanik na Canada dans bossa na raté papa Yoshua Ngondi Mam Cécile ya yo yangwa na okapi tozo selaka mamba bien eya na 2025 mais bon likolo ndenge ka ozwaka yaka na ba trophée mususu ya sika po ba komola na ba trophée na yo luka ba trophée mususu ya sika po yo ndozaka molakisi nzela nanu bazui fashion week te eza pe ki sasa te po ba sikomo Kinshasa pe kota merci beaucoup na bino to bolandi biso to tikala na kimia et puis to mona na 2025 si tout va bien, Nzambe karanda bate la biso. Bye.